Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. Ou non Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwakisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Boston Islam. Boston a kongarate mona na lokwa balese kindoki. Na kati ya libumu. Boston elongi lokwa makrapu ba yika tele longa brasad. Boston lokwa bina pile zombie dansa ba zombie. Suko mwana wana na ndako 7 personnes anelka. Ozobana na gigolo. Chambre oyo betaka maboda na gigolo. Bozola la copine 1. Copine 2. Copine 3. Plus tata. Na yo mama. Bozola la 5 personnes. Na chambre oyo ezake ya mama na papa. Bozola la 5 personnes. Anelka. Mudo obotisi ko bana wana. Bato bamona bana no ndenge tshaka ba filtre bana ngo babima kutu mwa bien na filtre. Siko bana na mona kilo kwa bana kosheko. Tala mo bana ngo balo kwa bato babalindo kisika. Anelka tala bana no bazoya kana ba kushwe. Ba ya ko yamba tata Manuela. Tala bana bazalo kwa bato babandiki ndo kisika. Tala bana bilongi. Anelka longola bana wana snap. Tout le monde a vrai visage. Bana bazana pembe wana tout le monde a raté. Tala bana bilongi bana baza papa lo kwa bato bazwa sanga. Bana siko bazwa sanga ya mungwa. Bana babima mupepe. Tala mwana zotombola bana mo. Na yebi to vipisa ba mwana ba video. Po bana wana mona ki machombe. Ba santé médiocre. Tala mwana bana mo ba utambola. Wana mususu siki copine alors on mutabani abani kindoki ya Boston soit pese kindoki tanga bimina mukiri copine yaya ndeka na fini Boston na copine na mobali na beta ba tampon mutabate ya kan tamaboke mobala na mapundi lokwa mutaolia saka mungwa so mobali wana ka ndoko latisa ke mutoke na mobali boîte mobala alata bilamba HM aneka na ndenge yo sapara mobala zokende boîte na banzele mobali na sape manto HM azotu na pe na ba sécurité passe-moi donne-moi les manteaux là de HM donc mobali no elamba HM manteau HM ya moto kenai na mo boîte so alati ba bilamba mo alata ki baza balamba mo mobali no alata ki ba la bakos wana ba bakosi alati changer couleur ba bilamba azi caption atie azi manteau HM atie anelka so mobali oyo nga Manuela mobali ya beta ba tampo mobali beta ba tampo na bano vie mobali sans papier anelka mobalo nga Manuela na ko envier oya yo ya ndako oya beta ba tampo sans papier oya zana ordre de quitter oya abala yo na mbongo nino ya gigolo zana na ndako gigolo ton mari gigolo azana elamba malonga te chaussure malonga te chemise malonga te mobali no travail au pesa hier cameraman na yo cameraman wana filmera yo mobali wana cameraman ya cameraman o azel longi ba tampo mobile mobalo kwa kisengi wata mobile no midens mobile anelka fiancé anelka bala fiança tala mo lisoba mo midens kizenga mobile sans esprit wana zo ni saluketu mobile na biara nena ni saluketu na TikTok
mobali on a la vie yo ani sa luket na TikTok izenga mobali wana so ka tie produit a télé boy famille Kim Kardashian si on a vie mobali non esprit Kenny West yo anelka mobali non a vie Kenny West oya beta batampo yo moni Kenny West mobali ya nani yo Kim Kardashian donc mobali non za Kenny West a beta batampo Kenny West ana kula moi tant on a organisé Kenny West oh famille Kardashian famille médiocre famille macochecor famille maladif yo siko nga manuela kitoko ne na vandia nga manuela kitoko ya les fossiles sanga pondenga o promete batu na mira la doseuse ndenga yo promete batu yo manuela est-ce que bene longi na nga manuela na betelo secret moko muto ifala la lisanga ka on internet ezalaka makoloma bata omoni ex nanga na vanda na 4 ans makoloma bata mutu ifala la lisanga pena un coup KO ezalaka garçon wana siko garçon oya bambanga kutu makata oyo na lala na etongo midi pokwa abimisa na mikadi na kufa te mama siko yo lingo silisanga ate yaya il faut soit kiti yo mutaona te lamba tala no mwela mozolata olata ka barido ta barido bilamba na tolata to kena ino boîte complexe ya moi sitala olata ka barido ba voile ya barido moi ça zanga sac ya malonga zwa kombo ke no beta so oza na connaissance ya ba sac so oza na connaissance ya saki moi ça zanga saki moi ça zanga lamba kaka ndako na mona ka ya filmer na ndako no ba mira ndako filmez-moi un peu ba mira ndako pièce contre pièce ngana ye yo yaka na vidéo yako la lisanga mama nga manuela kitoko machine nga boza la sir na mami na bino soko za na pièce c'est que ngape na zapena na zande ici na ba pièce nga soko za na pièce na nga c'est que nga na zande ici na ba pièce mama oyebisinga na lia na fungula piste tobi na rumba c'est le lobby ke oye to ye o tie yaya na yeka na tie pona la kisoke moi ça tembe maman moi ça tembe yaya talaka na fini Boston maladif moi na mobimazalo wa mikuwa tala na mikuwa ne longi Boston na osukula basani Boston maladif na basani ngo na zo simba Boston na zo sukula basani Boston na osukula basani mama ba wangila na bambika bana poto wale wangila na bambika tellement au poko la gigolé leki yo bana vini kosa bato ba yebi yote siko life so ifide yo sala lelo mabele manzombo tala mabele moi ça alati sengle olati sengle yo sala publicité kabelo mais eleke bato batala bakabelo lateki na mutu mabele manzombo nde mtezo tirer biso tala mabele manzombo tala mabele kata etala lifelo tala mabele manzombo mabele mabe yo moni mosa mabele mabe bonga tika mabele ndenge otiki mami kama ba papier tombola mabele chaussette tala mabele ndenge bani mabele lale finana na kati ya soutien yaya na sindika bo yaya na simbi libele na final libele na fini yo mabele to liana kimbanga oui okoma na poani to liana kimbanga ngana yo to liana kimbanga tolie na cuisine yo lienga mbango kangingo lienga mbanga yo na epsaka uni to tu na chocopiko prometaka ni obangi ngamba na fona dalono olobaka nini yo na ba groupe olobaki nini ba parti na chocopiko baza vivant yo fola la manuela mama na komi bo lienga mbanga olienga mona otuno oebina ngafona dobe yo ngafona la yo na otama mutangala na ngoza lokwa mom donc olokwa mona bitenzi lokola pingui yaya elengo yo ke lenga mwasi yango moni na sala ki démonstration na lakiso mbanga na linga mibali yaya mobala kamana mobali notona na gitinga za célibataire Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali ya $15 par jour. Tous en appartement simple au ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 koloba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement
oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutakoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So koza na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou, benga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre, na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene, comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.